Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alina Kanabundela Kailo, Kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie d'un pesa qui n'a pas soyé. Parce que nous autres n'ayons pété le colana malema. Colina Naya Diama, Gisèle Oumba. Colina La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. À l'occasion du 69e anniversaire de la création de la commune de Matété, l'UMF, Union des Matétois de France, organise une soirée live le 15 juillet 2023 de 20h à l'aube dans la salle des fêtes de Montmagny au numéro 01, place de la division Leclerc, 95 360 Montmagny à 10 minutes de Paris, gare du Nord. Et la soirée sera animée par le groupe Makutana de Popolipo Zéro Faute. Sont invités les stars musiciens de Matété au nu britannique. Dino Vasco, Marai Marai, Bivarai, Tripasson le correcteur et les autres. Toute réservation ou vente des billets, téléphone 06 58 36 04 04 ou au 06 20 03 44 49 ou encore au 06 17 18 89 63. Pour toute information, contactez la coordination de la soirée. Boom Skinkela, téléphone 06 51 17 14 46. Eric Mabungu, téléphone 06 19 02 51 74. Et enfin, Marli Mbala, téléphone 06 29 88 60. Vous pouvez également nous écrire sur l'adresse email suivante matétéumf@hotmail.com. Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86, 923 71 72 15, 933 86 69 35, 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Bonjour, bonjour, bonjour. Nabalandino, surtout à Diamant Noir TV, partagez vidéo, tiens j'aime nayo au côté de l'émission parce que les lots émission les années émission sauté. Ah, les lots tous en a banane donc émission bande comme ambutoyo ka ils est tellement kitoko ngamona za RCP là donc yozo la nanga na ye wana za na sima na yo yebisa bango ba ba j'aime pour makam tozolu kana RDC tozolu ka mboka na biso avancé. Makam tozolu kande yango to mona ba congolais na diaspora nini ba osala basala ke lokote nini ba osala biso lelo tozana banani tozali na bana matete mona matete no so place ozatela nga j'aime atolinga Diamant Noir te mais olinga matete ta j'aime poto mona ke bozali na monde entier na mokili mobima na bi ke bolanda biso partout Diamant Noir TV tozali lelo elongo na association Union des Matete. Donc il y a France ici, il y a bana matete, mais il y a France. Tout ça à gauche nangai, nazana nani, nazana président na bango. Donc tout ça na bango. Tout na bango, nous surtout longo d'une image, pensez la biso ba image pour tout na ba question na biso ba congolais ba zozela, to e banini ba osala. Et c'est pas big ça peut ba beli ba la muka. Trouver bango kana kati émission. Vraiment fanda ko changer chaîne terre. Vanda na Diamant Noir TV pour oyeba to banda. Et longo bisogno surtout to bandi pas président qui est du Sami
SKT, bonjour. Bonjour, Maman Gisèle Lumba. Ah, bon, on a commission trop déjà, pas tout banda, bonne santé. Très bien, il y a côté téléma, donc nous autres, nous avons cassé Kolongono. Pour nous, on a kitoko déjà, ça va. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Tout qui non pas maman, il n'y a pas papa. Maman Zaliwana, tout en a trésorerie, on a vu maman Marianne Mina. Bonjour. Bonjour, maman Gisèle. Yo comme maman Ningezalaka, et c'est un mot na parmi mi bali. Ngai pe c'est un binga au mona. Bonne santé. Santé ndenge ko so mona. T'es na sentir. Balanja jamano ati ba sentir. Ba sentir. Faut tala bango pe. Ba sentir, santé kitoko. Yese ba lo mo ba mama ya bo mama kaka. Ba sepela. Ba mama na pesi bino nyo so mbote en tout cas le kum pour la ba mama. Ah, obike. Et ça linge sengo mingi to ki côté secrétaire général. Giacomo, bonjour. Bonjour, Maman Gisèle. Bonne santé. Santé kitoko. Obanga te vani pembe nanga déjà boy. Yo pozo banga te. Ah, ngala obanga te. Na obanga te bo. Nana mama mzube be mama Maria Nazana. So meki to ade mama mo te na obanga te. Te bébé so tu as 4. Tu as 5 kutu. Obike mibala ta za combien? Ah, mibala ta bo combien ta bo na binonyo so me. Basika so be mi balé na mboka ana. Tu as besoin de raison. Tu as besoin de boulot. Na gagné déjà. Merci. Donc, écoutez, il y a vice-président Booms Kinkela. Bonjour. Bonjour, Maman Gisèle Lumba. Santé Liboso. Santé Kitoko. Très beauté. Faux alati. Santé Kitoko. On va balanda diamant noir tu balobi no baba nanga yebi. Toko sola. Bachaka ba j'aime comme ça ba koyoka lolaka quoi. Baroka lolaka, bati ba j'aime belé. Ndenge ka tolobaka. O sepesa bango eh. To sepesa bango tozali awa ti émission ko sila. Mutukuti nave. Ko ki mate boyo ki mutukuti nave. To ki pa nani chargé ya relation publique. Titi Lady. Ofandi beno otala ngate yo bomba mi kote kuna suka. Bonjour. Bonjour Maman Gisèle Lumba. Deni. Ndenge ni mi santé. Kobanga biso te pona moni obanga ovani no na calme ne tuzobanga. Malete zali. Ya solo. Ndete ko na Nzambe. Tout va. Boyoka naki. Bokana ndeni. Biso bala matete zanga la terre. Ko bimisa biso ba kiai te po bino boza makasi ba kiai. Maloba e futera na kona biso. Ezaka ba kiai te ne maloba so. Wana eza complexe de vérité kaka. Donc eloko ezate. Eloko ezala ngote. C'est que surtout bundi na biso na ko gagner nanga. Obeta kutu. Yoga. Obike ba émission boeza kana diamano vraiment. Donc ba matete ba vena ndo ba oseka fo ba mama diamano yo zaka su bwendeni. Mais so boye na makofi na zali. Na zaka na mwa ya mama. Monana. Okosi po se pesa ngai. Le système mo matali ko la table. Si so tomboki. C'est la tomboki, on dirait bien moi, Nicolas table. Vraiment. Et c'est un mingi ya yamba bino ezaki bongo po balanda diamano TV balinga so ba yambi bato. Na kata ndaku il faut basika. Tozonge pas président. Voilà. Président tozonge pas na yo moko parce que Sami qui est du temps to tuni yo boni santé obisa biso ezaki yedo ndimo yanga kande na bengila atomso na mwa bosani. Tant to tuni yo boni santé batu surtout ba seki biso to seki à to lobby mais sauf que toi mambo bila autour na bino surtout na l'association ça fait ba mbula quand même to yamba bino na diamant noir to yoke belé ke bo sali ba mambo belé mais to komi lelo na 2023 est-ce que ce to bi au sel biso na mo muke récapitulatif ya association na bino na makamno sur les koko ibisa biso. Oui, Maman Gisèle Lumba, merci mingi. Nakanisi tozala kipa na yo ça fait 2 ans passés. En 2021 depuis makambo eleki ebele ne nazolo batang to yaki mbali bosopa na yo ba membre oya IMF tozala kaka 423 lelo oya avec ba musala to sali maloba auto pesi engagement na biso confiance lelo oyo IMF et botimbuma musala IMF et monani lelo auto komi 504 membres. Waouh, bravo! Tout est en beaucoup. 504 membres. Wana ezali oyo bazali na Europe, États-Unis, d'Amérique,
au bazo contribuer na kati ya IMF. Mais na kati ya Kinshasa, bien sûr, na kati ya Kinshasa, toza maintenant na ba Congolais oyo bazali intéressé na makambo IMF zo sala, ba bani pe kokota en tant que ba sociétaire. Déjà toza na 10 sociétaires bazana na Kinshasa, bazo pesa ba cotisation na bango pour na bakende ko bénéficier na mutuelle santé na biso projet na biso phare tant to yakamba liboso to yebisaka yo projet o izaki ya liboso IMF engagé ki izaki mutuelle santé lelo oyo avec mutuelle santé tozali na centre médical à titre humanitaire ya docteur Mabondo oyo bongo na Barumbu yango mutu tozali na partenariat na centre wana dans centre déjà wow. Oui donc tozana convention na bango lelo oyo tozana 1500 ayant droit au bazan na Kinshasa au bakenda kozwa traitement na bango na centre wana et si lika ka bongo te tozali ko continuer ko luka ba projet mususu oyo ezali ko ya to ko sala yango parce que mandataire na biso to sila maintenant oyo ko ya lisusu tozana ba projet mususu oyo to ko sala ezali en cours. Merci. Tout qui est non Mukepa ya secrétaire président AP Matotuna. Mutuna tolandi ndenge président expliqué biso likambo bosali ba ya ndro na bino ba yaka ba centre de santé au Bosinia mais ba to tomba la nando ba comprendre de babi oh c'est quoi biso so to ko kende ka bongo to type biso to comment kende ba centre et les grandes expliquer biso. Non, nakati merci d'abord pour la question d'ailleurs maman Gisèle. Nakati association nabiso qui est l'UMF, Union des Matétois de France, ba porte est allée ouverte pour na batunyo surtout. Les akaka bana matétété. Les alikaka bana o ya babanda kana kati ya matétété. Donc Union des Matétois de France reçoit tout le monde. Aux amwana ya Lemba, aux alamwana ya Njili, aux alamwana ya Kingabwa, aux alamwana ya Kimbanseke, il y a Njili, partout. Donc 24 communes surtout. Il y a des pères et des mères. Attends, ça des pères et des mères. Ah d'accord. Attends, ça des pères et des mères. Ce que vous allez intéresser na projet na biso. Oui, na. Oye kokota nao. Vous avez oye na ba conditions zali ya kokota donc remplir ba conditions oye zali ya kokota na Union des Matétois de France adhésion na yo. Ceux qui ont allé na ayant droit na yo au PC ba ayant droit na yo hein ba ayant droit no ba ayant droit il faut baza la kaka na Kinshasa kaka na Kinshasa ba rose la teke ba ayant droit baza na Beni parce que centre o s'occupe na makambo o etali ba traitement il y a ba ayant droit na biso eza na Kinshasa donc okolongo la mutu na Congo central te pour oya o memeti na Kinshasa pour le traitement mais transport ezali bon on a ce Congo central, on a ces exemples, les alliés pene. Bon, nous sommes à la Béni. Nous avons foutu l'avion, donc il y a un to checker toujours na Kinshasa. Ils ont juste na Kinshasa, centre wana ils ont na Barumbu. Docteur Mabondo, oyo azali responsable ya centre wana, centre de santé wana, azali pe moi na matete, moi na karting elima. Yem tazali partenaire na biso. To sina protocole de président au Tukolobana. na clinique naie pour na ko recevoir et entre na biso ceux qui basu problème à santé. Merci. Toto na muke vice-président car même na même likambo tozolo ba pona kenda na bongo tozongisa pas président pour pesinga ba question beleka na likambo le biwana. Toto n'est pas vice-président, toké pas vice-président booms. Toto na yo likambo oyo ya ndenge bolobi ba tubayaka kaka bozana na Kinshasa. Mais tout à l'heure bobise biso ki bozali partout. Président ici biso bozana monde entier, surtout landi bien partout bozali. Mais pourquoi bino boteka à Kinshasa en même temps na RDC toi na passe partout. Ba tout mususu ba pe na ba intérieur kuna bazana besoin surtout makasi ya likambo bino bosala pourquoi. Bon, merci maman Gisèle Oumba pour la parole accordée ngai. Disons to lobby Kinshasa eza lokola to bandi na Kinshasa parce que ba yandra ba disons ba to ba cotiser ba membre baza partout na Europe na 5 continents. Oui. O bazo ko contribuer. Oui. Mais ba yandra o ba ko bénéficier seni ne ba santé baza ne to bandi na Kinshasa.
Cela ne dérange pas que na mikolo to pousse na ceux qui ba centre monsieur tozi ba centre na baba Congo ba nini to ko étendre nini. Ah donc ça na carte projet ce to na carte projet. To zo ke ne molo to ko ça na nyoso mbala moko te. Donc ba ko senga biso pe ke ba na ba Congo ba ndundu ke to ko. Mais oui pourquoi na ndimba olela kutu mingi. Eza na projet moni to zo ke ne malembe le quoi to bando kanga Kisasa les 24 communes après to bando bima ba Congo ba ndundu malembe c'est le cas quand ndinga makambe ko tambula. Ok, merci na yo torezo ngawana. Tokei côté ya tokene côté mama mbongo na sensible côté wana. Po balandi ba olanda biso tant ba biki na ba côté mbongo ba mama bazaka côté mbongo. Biso to linto tuna na ba makambo nyonso bozo sala na kati association zelo ka kitoko lelo na RDC toza tellement na pasi mutu nyonso na besoin soutien. Mutu nyonso tu. Bolobi ke borokene na kati na ba intérieur na mikolo ezali koya mais biso to retourna mama ndenge nini lekaka na makambu ya mbongo pona surtout ba ya ndroit na bino. Merci pour la question tunungai. Pour la makambu mbongo. En tout cas biso mbongo to simba mbongo na maboko te. Mbongo izalaka mutu nyonso asala virement na ye bamusu bakotaka na kata site na biso internet basali virement biso to vérifiera kaka na compte mbongo yango bana tosimbaka mbongo ama yo kobenda pe tukaboli te na kobenda te na kosimba mbongo mbongo izala na to yokani ka biso misato na président jamais transparence eza makasi équipe eza équipe moko solide petande ngolobi donc transparence eza na ndenge moko ya mokete ya bana mateta en tout cas ba pesi biso confiance na boto zo sala surtout côté mbongo en tout cas problème ezate côté mbongo problème ezate wana lo baka pour ba na télévision mais tant au kata nini ora président benda ki biso to ebaki te jamais contrôle moko ezala kuna même ata contrôle moko ezala na makasi ozomo ah d'accord donc mbongo kota mbongo problème ezate mais bosala ndenge ni kasi ba pesi bongo bo vandi so likambo eza muta bengi bino bokebi misa leka ndenge ni ndeto limito comprendre place wana en tout cas la likambo mbongo ce qui muta zui problème ezaka centre kuna nde ba occupé ba obenga yote le kaka moi côté bon tika na tika na président mutuna wana président mutako a répondre à sala ba makambo maman Gisèle ndenge tuni wana en tout cas côté transparence bana matete bayebi yango biso to futaka mbongo te na maboko bato ba eyandro na biso bazana Kinshasa bazana ba carte na bango. Ah d'accord, yango. Bazana ba carte ba eyandro akokende nango na centre avec ces cartes là azali déjà répertoriées à reçoit traitement na sans problème. Nous payons nos ba to futaka ba partenaire na biso par virement bancaire ou par chèque. Donc ndenge trésorière adjointe mama mina utolobawa mbongo ezaka palpable pour la bisoté l'association bafutaka par virement par chèque bisoto mona ngoka katang fungoli ordinateur au côté na compte na biso au mona ndenge ni ba transaction zoleka ba cotisation aussi tant dozaka na ba assemblée il y a des gens qui viennent avec espèces le même jour ba trésorier ba kendaka ba kotisango na banque donc makamnyo surtout zoleka on souhaite les carana ba virement ba chèque ba nini pona transparence vision za la batano sur traçabilité za la trésor public chargé de toke pa na ye poto ba ndenge nini osala kalelo papa na biso titiledi osala ndenge nini pona ko zo ba relation qu'est-ce que osala musala chargé public ils rappellent musala ni ndeni osala na kata association. Merci encore une fois pour la parole, maman Gisèle. En fait, les tâches sont énormes. Comment abisote to yoka yo lo bana? Beaucoup la toza déjà du domaine ça la face nango. En fait, UMF et ça constitue une association naba individu. OK. Donc tout ça là des sortes que tout ça la pont entre bureau et IMF naba association. Donc la tâche dans les amis naza la visibilité dans l'association na biso puisque l'association na biso eza l'autonomie nango IMF étant que plateforme à s'ingérer na ba problème na ngote mais nga siko na kena ko besoin ba doléance nyo sezo le kana niveau ya association pour na ramener ngo na niveau ya bureau si a trouver solution bureau à se mettre devant ya ba problème toza nango. Certes, ils ont facilité, ils ont eu commune à Matete. C'est une commune vraiment la preuve en est, le docteur Mabondo,
oyo aza partenaire monene pour la IMF. Mais sinon tâche eza énorme mais lokola professionnalisme ezali tout ça la kaka oyo c'est ezaka nango facile ya okende mpona barelation surtout wana ezaka facile si eloko tout na mokili ya facilité eza te soki oso okoti na domaine yango à la longue omona ekoma kaka comme de l'eau à boire. Merci Nayo, vraiment toute une question tout na habité na répondre biso ngo je pense que ça Moussa secrétaire to président Mato président to répondre on a habité menga na toute na question. Lelo parce que événement ni bo quand ya makasi ko sala bongo to yana ba question musume to lino to le bela likambo ya événement. Nana ko répondre biso ça na ko répondre comme ba nous to baza na ba ko répondre. Donc président Luba lelo oyo Tovandi déjà ça fait 3 ans que biso tozu mandataire na biso. Les canisiers ko ya na kati ya bureau ya IMF tomeka lokola commune na biso matete ezoko kisa 69e anniversaire nango tobi bon tomeka ko bengisa bana matete pona to fêter anniversaire il y a commune na biso 69e depuis la création il y a commune de matete. C'est Matete Zali créé en 1954. Il y a un peu fêtant. Voilà, tout fêtant maintenant comme maintenant coutume chaque année on va nous fêter anniversaire il y a commune Nabiso. Mais bravo c'est biso tout ça bon d'ailleurs de bien. Pour Nabiso occasion to meka ko mobiliser ba fonds pour na ba projet autour dans nos futur. Mais le 15 juillet tozali na soirée live oyo bana matete bakozala batnu surtout na bami ya matete ba membre IMF bakoya pona to meka kozala elongo mukolo wana na sir coordinateur nango azali sur place na biso awa meka wesike biso pe kolobela biso ngo malam tozolanda vice président. Merci ndenge président Tukoloba. Le 15 juillet ezali anniversaire munene ya commune matete donc Nasi ba to voir na poto wa ba to zo ki pouvoir na kata matete to mola ki ndengi président lobi ki to kuta na kata mbala moko na journal ya anniversaire wana po to kuta na bana matete to bon kuta une fois par mois bon à part beaucoup d'animaux sur moi comme le kola na kati ya agenda na biso ya IMF que chaque année to kuta na ka to sala ka moi quelque chose pour na bana matete donc le 15 juillet zali soirée gozala na Montmani, un place du général Leclerc, na Montmani, commune à Montmani. Soirée au banda 20h, tina Tongo. La France, ça va, Isa côté à Pierrefitte, dans 95 ans. Il faut bien pour tout comprendre. Nous avons un place du général Leclerc, oui. 95 360. Montmani. Ezaka na pembeni ya mairie ya Montmani na centre-ville, ya na salle de fête ya Montmani. Donc mutunyo surtout akoya na ye. Mutunyo sabo koya na ye, donc asombi ticket na ye. Aye na ye assisté na kati ya mayanga na biso. Ticket ezali 30 € avec une consommation ndenge esalamaka tango ye to yamboka bongo te na ticket na yo ba kopesa yo consommation moko. Et puis to aso suna nini moto tena promotion VIP. Ils ont 100 € pour 2 personnes. Ils ont un champagne, ils ont un soirée. Et puis, oui, c'est ça. En plus, invité pe bazali, tu invité pe artiste na biso matete et puis muta agrémenté soirée zali groupe Makuta nous ya papa ya na biso popo lipo. Na bika bute ba j'aime. Muta vous atira j'aime ya pour. Ya bien ça na bika bute ba j'aime habiter na vendre na fini. Yoko tana zéro faute to là mabe. Donc soirée vous ala bongo yimta ko agrémenté soirée et puis le ko les ama kamba mabele. Donc moi na toi mateta ko défendre le territoire na ye. Tengana kozala, ya kozala, yope zala, yope kozala, donc ezali likamba mabele na biso. Et ponite que ba bokese bokaboni non, ezali anniversaire ya commune. Ota botama na matete, avani matete, azale bienvenue. Tout n'est pas secrétaire. But ya sera nezaka anniversaire, tous na likamususu na simanangwa. But na ngozaka anniversaire. But premier ndenge vice-président Otoloba. Ah ouais, eza d'abord 69e anniversaire, il y a matete. Oui. Ozomona. Mais ezali pe soirée moko, ezali pour na raconte. D'accord. Il y a bana matete nyo surtout. Bat mususu ba bonana kala.
bat mususu bazakara na France tout le monde en a raté bat mususu ba outa ba Belgique bat mususu ba outa ba Grande-Bretagne bat mususu ba donc to sangana jour wana biso nyonso tout et sikawana pona ko fêter anniversaire ya matete et pona ko kutana pona ko sala ba échange ya makambo nyonso tout pona ko présenter pe na bana matete ba partenaire na biso parce que toi na ba partenaire oyo bango ba yebité donc il faut présenter bango ba partenaire na biso neti tap sand neti docteur Mabondo neti tozana labo prod donc ba partenaire au bazo sunga biso pona to avancer malembe na ba objectif nyonso surtout au tozana on a kati ya association na biso quoi. Ah oui. Aussi si. Voilà, merci parce que balandi bazo landa biso vraiment bazo linga ba comprendre pour batumsu ba linga ba ya ba yebi na bango ti alobi oh bana matete ka ba sangani biso to kende ka to ke ka bongo to ke ka poto fêter anniversaire na bango biso intérêt na biso eza nini na kati tozongi si question pas président intérêt ya bandeko bazana bango bana matete te ba linga ba sur intérêt na bango eza nini na kati wana. Effectivement na kati ya soirée wana bako yeba ce que nous avons fait makambo nyusu to sali ekozala pe publicité en quelque sorte ya mutuelle santé na biso parce que ezoko aider batu mingi batu situation voilà na Kinshasa kuna batu mingi bazali aider na situation avec un coût dérisoire oyo docteur Mabondo apesi biso na convention na biso pour na centre na Ewana bakoyeba soki to bakolinga kokota adhésion na bango na kati ya Union des Matitois de France parce que les noms restent Union des Matitois de France ce sont les associations de quartier au bazaba fondateur il y a Union des Matitois de France mais ouverture et salama pour na batno surtout au bakoya na soirée bakoyeba de quoi nous sommes capables sur le bakolinga ba s'adhérer Barosala le bienvenu. Donc c'est une façon aussi la bango directement puis baya pona kokota na kati ya association les aider ngo bakisa. Na ngina bakisa un peu pas ya maloba ya président Sami Kiedo. Toujours SKT. Ah voilà. Na ngina bakisa moi mukie maloba nae jusqu'à présent toujours parler na mutuelle santé na biso. Mais coup ya mutuelle santé na biso. Oui. Et là, combien de gens pour bénéficier de la mutuelle santé? La mutuelle santé, mutuelle santé, là, non. Les membres, surtout, dans l'association, cotisation na bango, ils ont 2 euros. Ah bon, pour la question, maman côté ya mbongo, mais 2 euros. 2 euros par mois? Par mois. Wow! Membre indépendant parce que membre au bazar na kati ya association parce que toi na ba catégorie belé. OK. Toi na ba catégorie au bazali na ba membre ba na kati ya association parce que on a 23 associations où ils ont na kati ya UMF. Il y a même des ici les 500 et quelques. Et ça les 500. 500 4 ndenge président Outu Koloba quoi. Mais na plus à 580 toi na 10 membres au bazar ba sociétaire. Donc, et ça les 514. Bien que, bango cotisation na bango ils allaient un peu particulière. Ils ont un peu particulière quoi. Mais la société mingi, baza mingi na Kinshasa, la plupart, baza dans na pototé. Donc, ils ont 2 euros. Si vous allez membre indépendant, cotisation, ils allaient 5 euros. D'accord. Ma société au baza na Kinshasa, cotisation na bango 5 dollars. Pour na éviter hôpital ni nango ko kende pendant 1 année na Kinshasa ozo ba soigner aux ezali na clinique donc ba vraiment ba soin pendant ba soin parce que toza la télévision ba oya ozo biso ozo na ba donc toza na ba critère na biso vice président tu Koloba siko que on va avancer to kende la msusu na ba province msusu mais toza na ba critère to ko kende na clinique mon côté on a dispensaire monté que oyo ezali nde to mona kana ba image mususu oyo ko pesa ba ayant droit na biso ba soin bien te donc il faut que ko vérifier ngo oyo ezali que ezali dispensaire ya bien ezali clinique a bien ezali hôpital a bien nde siman to ko signer protocole dans clinique wana donc il faut déjà ezala propre ezala na ba condition bien et ba ko yamba batu bazala na ba médecin bien siman to ko signer protocole na bango ya wana ezali que ça prend du temps le ko la biso to fanda na poto
vacances locales bado kende président au Kende Kinshasa ou ngana au Kende Kinshasa ou vice-président au Kende ou membre au noto au Kende msuto au banalem sous son aba province eza pene province eza pene eza Congo central na Congo central to que totali sur to moni clinique mo ezali très bien on peut signer accord na clinique wana mais na kati kaka pe ya matete tozali sous na pour parler na clinique monsieur eza na kati ya matete. D'accord, donc ils ont quoi mis balai alors. Toi la clinique ben na nous concrétiser en côté nation dans zone ça maloba pas ya président pour yem taza na kati ya ba négociation na 2023 surtout. Ah mais kako mais to pesa maloba mukie na avant président loba to que pas chargé. Il y a ça chargé en relations publiques. Faut bisa biso ndeni azo sala parce que 2023 yango ba projet nini bango bazana ngo pour yem taza mieux placé côté le président grâce à ranyo sote muto mtazo pe place na ye. Yes, quoi, puis ça biso ya biso to yeba. Bon, pour le moment, tout dans la campagne de sensibilisation. D'accord. On a un objectif, il y a quoi atteindre 1000 membres d'ici fin 2023. Donc vraiment, il y a un moment où ça a lancé ce appel mon pathétique na diaspora congolaise surtout la France et de partout. Na bala matétéo peut-être ba yoka on a les solos, la bouche à l'oreille, boya. Occasion peut s'amener nous pour les 15. Boya, Bogoyo, Kassou, Yaming, peut-être le 15 juillet 2023. Peut-être les lots taille, vous avez un peu jaloux pour au monde télévision, ça m'a mais objectif est ça, il y a une photo atteindre pour tout épanouir projet par rapport au vice-président Lobaki, au moins qu'il n'a pas province, étude de faisabilité, il faut vraiment convaincu qu'effectivement, tout ça effectif surtout kuna musala eza makasi kuna eza pas bien makasi toza na campagne toujours sensibiliser na ba association toujours ya matete oyo nanu ba mbote les pâtés nanu pardon nanu ba région de Batote ba mbote les pas occasion pesa meli bango ba condition ezalaka ya makasi te ba approcher IMF là c'est bon ça de suite. Mais bino na chargé public c'est ça. Oui. Bozo kanisa te ko kokota ko luka pena ba na mboka l'état ya mboka po sunga bino na bozo kanisa ko kuna te na Kinshasa na RDC ke boke ko senga ti kuna ba meka mpe ko soutenir bino l'état oui l'état za papa mais biso photo la sanam de quoi nous sommes bino bolino bino moko biso photo pesa go pour l'état agoya na appui pour par la responsabilité l'état zali biso pe par na biso tant que na kono ba société civile ezali. Oui. D'accord. Donc voilà. Merci Nayo. Maman, va comme mbongo avant tout ça président pour réponse wana no tozo zelaka ko bosa na ngote. Toi tu na maman makambo côté ya mbongo toujours parce que bino ba maman de bozo sala ndenge nini sala ka relation na bino na bato ba pesa ba mbongo ezaka ndeni est-ce que comme la bino mutazo pesa mbongo nazo lo banga ndeko na ngazo bela te depuis na banda ezaka ndenge nini likana na kati association. Pona bandeko ba roya lobby. Bon, merci beaucoup pour la question de Tunangai. Bon, bah c'est pléniaraté, on a la zone futa mbongo nangai, na zo pesa tout le mois, de kolanga zo belate, bona bueno. Donc toujours en tout cas doléance sur la té. En tout cas côté en tout cas montunyo sur toi pesa mbongo na. Mais c'est batu ba belé mbala morbo, et ça la bino ndeni, kota mbongo kuna na hôpital ba bengi bino ke déjà toujours ça la batota 5 6 7 ba belimba moko est-ce komaka mais ça déjà contrat au signer ata ba beli 10 ata ba beli combien ils a contrat déjà tout signer contrat mbongo déjà ba kata ki to ba futa mbongo temps même ata ba beli plus donc problème ezate côté problème ezalate non problème ezalate côté favoritisme ezalate ke ote wana yefo quoi zande quoi président non tété ba ko pe kutu ba ye barate ke oyo aye l'hôpital là na centre médical azande quoi président ozanan non non ba barate il suffit qu'au laxi carte na yo endroit ba yambi yo ba pesi traitement ba lukate ba yeba o zanan non il suffit qu'à carte wana izolo baki le carte vitale quoi oui keka o pesi o laxi ba futa kambon kuna pardon akado muke na ko bakisa ba futa kambon na maboko te avec carte wana OK comme na médecin aux malades OK consultation na yo à partir à carte wana nde ba koza baso na yo. D'accord. Ok, tonga bango bat ba yoka te to kati caméra sate tozo tonga relation ezaka ndenge na kati na bino mama na bato nyonso na kati association ndeni bozala
relation na bino en tout cas baoyoka te tokati caméra bon relation ezalaka bien ambiance ezalaka malamu tofungoli kaka po lokolobi relation ezalaka bien oya ebele mpongaka non relation ezalaka très bien biso na biso donc bandeko bakoya babanga na bango te baya bango mo bakomona en tout cas kotonga ezalaka te oshosi na diamant noir na lataki jamais biso kotala totala nayebi ndenge ezalaka non omoni batu bagarde nayebi te eloko esala nayebi te eloko nini esala ndenge wana na biso ya congolais obangoloba biso ya congolais non bana matete bayebi bango kaka ke bana matete baza babrito makambo non or na matete eza ebimisa baintellectuel ebele ozomona toza na baintellectuel so tobandi kotanga bango lelo matete ebimisa baministre bato lamisu bato bayebi yango te ebimisa baministre ebele bampodi babeki tu ebimisa baministre ebele singa uju ozomona masamba lelo yaza sikoyo ministre amine lelo alingeti amona matete na biso Gilles Alingeti aza mwana matete la République. Honorable Kibuka. Honorable Kibuka. Docteur Mundadi. Bazaba matete. Sur le côté wana côté net politique banini, sur le côté sportif. Sportif ezaka te ya masano ya bitumba ya bale ya makambo ebele handball ya basket manini libana matete bazali ebele musicien te wana wazee kwa ngana gagner de na hivi wazee kwa wazee bele menga nga wazee kwa karma pa karma pa mona matete ah oui fabrigas mona matete na filet mona matete bien sûr te me muda makasi de bizaka wazee kwa neti si kwa makasi me wazee kwa Zino Banzuzi mwana matete mwana matete nani susu donc balongona image marai bawilo longomba namosani kutu donc bazebele bazosala fierté oyo ezosala fierté matete mais nde kuna oni britannique nde britandela esalaki discipline donc bele babima matete donc so epena bato balingi babaye na kati ya bakuta mambaki to so luka omona pe bato wana okotika na bana matete mona okena ikshasa na kin ayambio po ba vi bango nyonso bana côté ya matete merci pour toujours de longo na bino tozo sur makambo etali événement surtout ya le 15 juillet po balobi ke mutu nyonso tu yaka oyebi ke eloko bozo sala eloko malamu ngana moni pa na bino ezali parce que le tozo luka batu bakende kotonga na Congo bakende kosunga bandeko na Congo et bino bozwi likanisi wana to kotuna epai ya président pourquoi bozwi ka likanisi ke bokenda batu kota santé or boka pe ko kota kolia kota ni eloko ni esali emema bino kaka kota ya santé lelo pona kosunga bandeko oui parce que maman Gisèle tout monde qui que santé mutu ezalaki mingi kotungisa ba ayant en fait ba oyo totika na Congo kolia na bango congolais bango bayebi ndenge baliaka maya lobo na ye pas aleki ces journées mais soki mutu abeli il y a des gens au bako qui sa ba 60 ans batika la komona médecin on a nini moyen okeno mona exact oyo biso dosali ezali kaka à titre préventif eza à titre préventif bazela te ke babela kaka ndenge oza wana okoki kokende ba salio examen check-up dans nzoto bayebi maladie nini to nzoto eza mais c'est bien donc mutaki nanu avant peu déjà même atoza maladie te okeyi kuna bakosala yo ba prise de sang ba salio batalio soko zali na diabète cholestérol tout bosaline surtout wana kaka na carte wana ke oza ba blog wana za lokolo zo ke mona médecin traitant voilà OK batu bazo tuna mais ndenge ba mambo bazali eyando ba komebele tozana ba pour parler oyo secrétaire général Giacomo Auta Ekolobawa na Sion Mundadi Hospital oyo na quartier Mboloko oui il y a docteur Mundadi tozana ba pour parler na ye. Donc d'ici là, tous les autres passent en assemblée, les lots, tous qui sont ensemble à 18h. Donc ceux qui ensemble, ils peuvent s'habiller et il y a Boigna,
na si tokobenga epona ba eyando na biso sikoyo ba bandokende pe na Sion monda batu bakosaka te batu esaka te ke batu mosusu bakosa azwi nene ntango mosusu ndekone te azwi kaka motu mo mpe ya quartier na bango ati non bacarte ezali nominatif epuis ezali na photo. Ah d'accord, photo ezali. Photo ezali donc okoya na motu mosusu akoya nango te nga na komema ya yo te yo komema donc neti ka carte vitale awa ezali na photo donc motu akei mpona bayebaki oyo eza ye et puis bazali censé ya vérifier parce que ba carte mosusu motu soki azofuta te awa numéro ya ba locataire wana ya ba nini tobengaka kuna na centre ke numéro oyo ezali déjà bloqué voilà ba vérifier kango soki motu aye donc carte na mino eza déjà bloqué oza na basoin te yango tozosengana oyo bazali awa bapesaka bacotisation na bango biso tolandaka bacotisation te bazala na bolingo wana ya kopesa bacotisation na bango naturellement. Mais soki motu aza na nini te aza na mukanda te ntango mosusu mais aza na besoin koyasangana na bino maza na possibilité te ya kokenda kotikaka mbongo avanda ntango mosusu mosika bosalaka ndeni est ce que kovanda mosika te aza mosika na awa ko na bino ntango mosusu voilà ana possibilité ya kokutana na bino te mais yango nalobi ndeko aza nango te olandi question ndeko aza nango te aza na compte na banque te poso oza na eloko wana te awa okende na banque te aza bloqué maza na esengo ya kokota posunga ntango mosusu bandeko baza na Congo ndenge nini bandeko ya ndenge wana bosalaka na bango est-ce que ekomaka to na en tout cas mama Zizelumba nanu tozwi mutu ndenge wana te mutu mosusu azotala yo akokokanisa ti nanu tozwi mutu ndenge wana te parce que ce que nous faisons bien que tolobi eza minime mais ça demande toujours de l'argent alors ce tobi ke batu baya bazangi mbongo. Non, ce n'est pas mbongo. Peut-être na lobi mabe. Na bi pona mbongo te. Azana mbongo na ye parce que na poto peu importe, mutaza nango, azana mukanda azana mbongo na ye. Voilà. Azana volonté pe ya koya akote pa kokuta na bino. Mazana possibilité te ya kotinda kwa kinda kotanga na banque. Na bi ba genre ya bato ndengo na bosala ndenge nini ceux qui baza musika voilà. Oui, bien sûr. Voilà, au répondre. Tout ça là effort. Oui. Bana matite mingi na association. D'accord. Aux association. Oui. Aux explications te aux espèces aux cotisations. Ah bah pesa directement na carte association soit qu'on doit charge, il y a pour ça soit virement, soit chèque na niveau IMF. D'accord. Donc on va le voir na surtout. Babangate, même à table baza individuel, ba quoi cheminer mbongo mais na assemblée boye à une espèce. APC kuna c'est un peu ça donc côté wana bazana kimia voilà ils ont comme condition té oui donc tchaba moyen tout pona bato ba cheminer mbongo bato ba musika net na ba pays étranger azana posa akota na IMF asali adhésion na en ligne wana site na biso www.mateteimf.com wana site na biso ils ont la place au ils ont défilé dans ces émissions au foot au côté la place il y a payé en ligne pour s'inscrire au foot à des zones à 10 € ce que ça membre indépendant ceux qui posent association mettre pour vendre dans l'Angleterre que bolinga association et ça adhéré dans ma tête beaucoup foot à 50 € à des zones dans le petit nombre à ben abino baza 10 basangi simbala moko beaucoup foot à même en ligne donc moi tout les alliés pendant que foot site internet les alliés même dans quatre assemblée tout tinda ba message ko boya ils a ouvert à tout le monde oya na wikino biso ngana adhérer au pesimbo na yo trésorier secrétaire registre comme na yo et l'équipe na trésorier foot mbongo na yo bon on est comme que chaque mois vous a comptabiliser quoi après bien na comité directeur tombe ça ba réunion de boyeba makamwani surtout na kati. Bien sûr, tous un fichier, le trésorier tient le fichier il y a cotisants, il y a tous les cotisés. Donc tous les mutuboye nane azana combien cotisé, combien tikali donc tout ça c'est suivi. Vraiment ils ont organisé. Avec l'ordinateur, il y a pas de souci. Vraiment balandi Diamanoir TV biso mona matoi na biso tozoyoka. Tozoluka tolobi ba congolais bazosala nini? Surtout diaspora, tozoto na yo diaspora. Tango vandi yo sala nini pona contribuer pona RDC ka mboke bonga mais yo moko sala nini
po ola kiseke mboka na po ebonga soki yo simbi yo tie liboko ya tie liboko mboka ekotelema tala eloko bandeko basali eza kaka te balobi soirée po tokendaka kaka te toke tobini tozongi na bandako tole mais yoka explication na bango landa émission na bokebi nyonso tu ntango olukaka ndeko na azobela nakende wapi tala esika oyo bandeko bafungoli porte po olukaka susi te soki ndeko azobela okende wapi mais okokuta awa nyonso ezali boya ebele diamano raisi bino nga akendaka kote malamu eza so elikama malamu eza kuna na temu soki eza te na yaka te vraiment eloko bosali eza malamu mingi mais mpona bandeko baolanda bino tokobanda epai nani po tokendaka malembe mpo émission ezaka bongo toka na ngonga te fo topesaka bino maloba oyo biso tozotuna te boexplike bato à part événement nde bolobaki nayebi kelikama événement bobetela yango cete mpe boyebisa biso projet na bino na avenir ezali nini tokobanda yango epai ya président vice-président tobanda epai na yo epai ya monsieur Booms tobandi epai na yo projet na bino ya association na avenir po bandeko bandoza wana bayaka te batiaka mbongo basili bakei so mutu abeli mais est-ce que projet d'avenir ya association na bino ezali en tout cas ba projet eza président da clôturer ba maloba ba projet eza mingi tozana nini pépinière de projet ba projet ezali neti à la longue to créer peut-être makambo ya babilanga tozana ngona projet eza décidé te eza en gestation wana tozokanisa o tosali nini ya garantie obsèque na si omona ngona oui, Nassima. Garantie obsèque. Donc, mutuelle santé, garantie obsèque, une affiche. Union de Maté-toi. Garantie obsèque, Zali, mais on a toujours en étude. Le projet est un projet mingi, nous sommes présents au développé. On a coupé sa moindre, on a découpé sa moussous. Ah, donc, on a coupé sa moindre, yango wana, tu n'es pas chargé à relations publiques. Tu es un secrétaire, tu es un rabou. Bon, mon projet est capital, il y a les bossos, il y a bateau. Pour mon ressources humaines, les guignols. Pour beaucoup de gens, on a mis ça boyer. Oui. Il y a un moment où ça la nios. Faut battre. Projet, mon les gens, pour tous ça, la qualité de la séance électorale. Projet, ça n'a pas reconduit président SKT à sa propre succession. Déjà, tout le monde a tout l'extérieur, il a deuxième mandat. Comme ça, je vais vous dire que na kati. Oh, parce qu'on est mouillé, bataille na 3D. Ah. Ça mystique. La kati. La kati donc ça ben na mouté. Oh, ça les a 1/10. Ah. Donc belé zali. Et ça a mouté ma munene. Ya ko wala to lobaté na ba tete ba webisa yo. Na ba commentaire ba ko mato. Na ba tete ba webisa yo qui est SKT. OK. Donc voilà, projet ya munene d'abord ça to reconduire na deuxième mandat na ye. Pour sikoya fungo la brèche bayeba kana neyo ouais au moni mandat liboso to ko ba maman Gisèle to zalaki na moi ba koka jambe belé entre autres ba corona makambe belé donc to fungo la pena jeté ah d'accord pendant une année to zalaki pena un peu bloqué siko to zo kumba ina mandat ya sika comme ça bokoyeba autre fungo la mpoke siko nde balo vraiment mais déjà Moussa Bo ça les a bien cela veut dire que bon na président malamu po nebo ngaso ba osunga bato Congo na sensible ke bosunga déjà bandeko bazobela eza déjà loka bien mais to retourna na secret poto ba est-ce que ça va bien na bato to yeba kaka to ke pa mama ba congolais bazolanda yo so ye musuli kamoni ngo yebisa bango o biso to tuni to zaka na besoin ba projeter mais yo za mo likamo bo na quatre association o e marche até comment ngate betela ka biso lisolo. Merci pour la conscience zengai bon. La association en tout cas makambo tout ça la canyon c'est marchaka bon de bonne le côté beaucoup bongisa nyonso tout va bien bon pour le moment nyonso tout ça là en tout cas ça bien mais nazo lingande to mekanal ko benga congolais nyonso bon aya kokota na kati ya mutuelle na biso wana vraiment ils bien soki bango ba yeko kota nombre bateza au mata et ko sala pelo moko pe souci ya bien makasi ozomona nazo beta vraiment mbela congolais nyonso aya penza na union de Maté-toi de France na kata mutuelle na biso de santé wana vraiment ko sala bien et ko sunga pe baninga pe kuna suna Kinshasa ba ndeko na bango ko tutika ba meka recevoir traitement oui parce que ça likamba tito ils likamba motu ya penza likamba traitement. Merci secrétaire toye panayo ba congolais bazolanda moto tuna ka to bilu nezo marché te to tuni te bike yo lo banu te po makamno se vendre pa na ba papier ko komanyo surtout ezande koto
En tout cas, donc, on a rassemblé d'abord Maloba Nyon, surtout Oezali, vice-président lobby, maman trésorière à lobby, Tolingi Batuba Yende Ebele. D'accord. Et Bana Matete, toi, quand on a besoin de Bana Matete, toi, on a Bana, il y a République Mobimba, Congolais, Nyon surtout. Ah, ils ont qui pété, Union des Matétois de France, ils allaient combo. Ils allaient neti. Projet surtout aux anango, tous un projet il y a mutuelle santé, ils ont été massifs. Il y a une société assurance. Aux hommes, société assurance qui paraît que on a la ceux qui X personnes ou Y personnes donc moutinho surtout à quoi s'adhérer na nini na pour la prestation na quoi. Donc dès que UMF ezali. Donc tolingi batunyo surtout au bazali na diaspora, aux ala moi na ceux qui a nini au koti bandeko na yo bazwa traitement na bango calmement batumisa ka le souhaiter tinelapso $20, tinelapso $50. Donc moi ba koso ezate. Tinelapso non mutu boaza malade te au salaire adhésion na yo, aux futa ba cotisation na yo, au poni ba ayant droit na yo, 3 ayant droit na Kinshasa. 3 ayant droit na Kinshasa. Donc papa maman na yo pona o motema no lingi. Ata camarade, o motema no lingi, au poni ba ayant droit na yo. Ba ayant droit na yo ba sali bango ba carte à partir à awa, ba que nous traitement na bango ofele. Ezaka traitement te. Et cause que avant de sali une année beli na pété. Ako kende pe kuna pona okeno sal ndenge président tu ko chaque 3 mois que ça ba check-up à base la cas malade que tu pardon là il va appeler secrétaire Maloba continue donc à cause ça la check-up naie tranquillement ba projet zali ndenge visa tu ko loba siko que pépinière ba projet zali toi na projet il y a garantie obsèque. Oui. Garantie obsèque. La gestation ezali projet moko ils ont tenu vraiment la président na biso ils avaient un projet wana linga que nzela moko na mutuelle santé mais yona na loba pourquoi faut que les nzela moko basé le roi ils ont projet linga que nzela moko na mutuelle santé mais makoki te problème ezali faut entreprise moko ezala sur place ou ezali sérieuse un partenaire moko ezali sérieux pour travailler na ye pour travailler na ye ozomona tokende na malembe po yo moko yebi mboka na biso ndenge ezali mboka na biso ezana makambo ba koko so ebele il faut muto aza en face na yo boso la bien boyoka na très bien po biso doza na poto les temps sont bafuta rabier a o kendara na Kinshasa mona makambo déjà mais pourquoi botika déjà batuna Kinshasa déjà bazala sur place au cas où Salama tozu mandat il y a que 3 ans tozana 3 ans tozu mandat toi on a 1 an il y a Covid. Oui. Donc 2 ans. Donc 2 ans il y a tout sali ba makambo nyo surtout tout sala. Donc na nuku tu peux faciliter ba projet monsieur ezali tout ça pe na besoin tout son ba salle. Oui. Ah on a poto. Pour vous na facilité. Na facilité ya ba makambo ebele pour na ya biso moko. Donc on a ba projet dans la gestation président a bi projet on a très bien biso avant de quitter mandat na biso il faut tout son ba salle. Ezala salle ya UMF. Donc, ce total bilan na bino na mandat na bino est positif. Largement. Oui, ça c'est la question. Largement. Donc différence les ali munene, il y a une ba matetwa nyo surtout na ba matetwa nyo to na ba matetwa ba pesi biso confiance. Ba bino ba biloko bozo sala sérieux na bino, simplicité na bino na ba projet na bino. Et sali que ba pesi biso confiance et on tozo kende na ndenge tozo kende na rythme o tozo kende non facilité to kende ba projet o ya minene net o na tangelio o ezali vraiment zo tenir biso vraiment na connaître problème à salle pour nous salle na poto tozara na ba batanga tozana ba feti to na ba makambe belé quand on louer ba salle ba makambe belé mbana matete ba bonna to donc ceux qui te uniti batunye surtout au balingi ko participer va participer na projet wana ba ozo ba dividende dans bango chaque année ozomona chaque année ba ba dividende dans bango ba komi ba komi ba associé ya projet wana ozomona donc eza ba projet o toza na ya makasi quoi. Merci président tozonga pa na yo moko pa SKT oui totuna balandia diamano active ba Holanda yo oza président na kati ya association na ki bat balobi malamu pona yo mais yo moko tango tali bilan na yo otika na tango ki elobi ezosila
de comme ça pas autant na musique binga na ligne place wana mais eloko nini oyo yo monique et avancer makasi pe lo no monique ezaki blocage durant mandat no mobimba ti boko malelo bozolu ka ba makamuso ya. Oui maman Gisèle Wumba donc ndenge bande ko balobi awa tozala qui bloqué na situation tozwa ki ya Covid profiter na ngote pour balobi après tozwi na Covid te eza solo parce que to sali ba texte mingi to meki ko amande yango la statut na biso ba règlement d'ordre intérieur parce que avant to zaki na ba indépendanté si ko to koti ba il fallait makamano chose à légiférer na ba l'ensemble na biso donc to qui quand même temps mais ndenge balobi bilenza positif bana matete ba ko juger biso na yango wana nazali nazoko yebisa yo yango nazali candidat à ma propre succession. To kamba matete wana to kende nango lisusu likolo. Toza na ba projet belé mais avant na kota na ba projet nazali ko benga bana matete nyo surtout baninga ya matete le 15 juillet 2023 bozangate boya na soirée oyo IMF azali ko organiser boya ko vivre na 20h de 20h à l'aube boya ko vivre bana matete ndenge nini bazalaka et tombé jour ni samedi. OK toza na week-end à Moulaï parce que le 14 juillet c'est férié le 15 juillet donc voilà même vendredi samedi dimanche donc boya ebelé bosoma ba bien na bino ça déjà en vente bien sûr ça déjà en vente donc bokomona ba numéro ba téléphone ya bato bazoteka ba coordinateur bazali na ba sport ezokoleka déjà boya ebelé na soirée wana pona ba projet mama Gisèle tozokende nango malembe ndenge chargé à relations publiques à lobby souci na biso ezali toza la force déjà ndenge toza boy toza force nous sommes déjà 504 membres ezali ebelé mais tolingi ke toza la lisusu ebelé parce que na projet ya salle mama Gisèle Wumba ndenge ezali wana tozo luka salle moko oyo ko mema biso même matana ba 500 000 vous comprenez parce que 500 000 na ceux toza ebelé ezala ngo OK. Vous comprenez, part il y a chacun. Donc voilà. 500 000 euros. Hein? 500 000 euros, je parle. Voilà, donc, et ça, projet déjà continue étude. Donc, tous autres là, des nounois n'ont malembe, ti topé ça ensemble. Mais on est allé, topé c'est comme moi. Flash. Tu m'expliques nos soupes. Tu m'expliques nos soupes. Mais, oyo tozo tenir, SKT tenir, et ça les magas. Donc, on va le faire. Bana matete tozala na salle na biso donc wane ko sala manango voilà ba projet msusu o tolobi ya garantie obsèque c'est bien bon mais partenaire ni parce que nous voulons avoir des partenaires biso moko de toute façon ça peut interdit biso moko to kozala ba tout ça la ba cercueil biso moko ba tout ça la ba transport biso moko ba tout kunda non. Donc il faut donner aussi aux autres la possibilité, c'est comme ça que demande la loi. Donc il y a un partenaire fiable de sorte que biso tokende comme projet na biso kuna mais que gérer ça facilité c'est nous qui gérons toza bato ya boanya ningo zo mona biso mitu eza ya ko sala t'es pas mamle c'est quoi na mutu président ba biso baza mais oya yena kwanga yena lipa yena nyonso to ça toza na mitu ya pepele azaye beaucoup tu 14 donc le bilan se boza 14 na bureau oui mais président Maramis bon temps de la Congo Félix biso to travailler c'est yimum do travail ba toza ebele mais to ko isa nyonso na mutu ya président poso ba association sali mobulu to le banane ta président oui voilà ya on a tout ça rendenge ni pour la likamo mais merci pour balandi bino na boké bino surtout événement monene ezaka moko na Paris balobi le 15 juillet na 20h 20h à partir à 20h na Montmagny na salle de fête à Montmagny bato nyonso babosana te bana matete ndenge bouta komona na bilili touti kozwa partenaire ya sika tap scène mpona kotinda mpe mbongo na Kinshasa première envoi moto aza na Kinshasa azo bénéficier na $5
Ce petit code promo, il y a IMF. Avec TapTapSend, Mutuna Gishasa a 5 $. De plus. Tout est bien. Donc, ma cambuzo koya, tozo ke nango be malembe. Tina souka. Vraiment. 5 $ et zambong belé bateau bazala Kinshasa. À l'occasion du 69e anniversaire de la création de la commune de Matete, l'UMF, Union des Matétois de France, organise une soirée live le 15 juillet 2023 de 20h à l'aube dans la salle des fêtes de Montmagny au numéro 01, place de la division Leclerc, 95 360, Montmagny à 10 minutes de Paris, gare du Nord. Et la soirée sera animée par le groupe Makutana de Popolipo Zéro Faute. Sont invités les stars musiciens de Matete au nu britannique, Dino Vangu, Dede Jasco, Marai, Bivarai, Tripasson le correcteur et les autres. Toute réservation ou vente des billets, téléphone 06 58 36 04 04 ou au 06 20 03 44 49 ou encore au 06 17 18 89 63. Pour toute information, contactez la coordination de la soirée. Boom Skinkela, téléphone 06 51 17 14 46. Eric Mabungu, téléphone 06 19 02 51 74. Et enfin, Marli Mbala, téléphone 06 29 88 60. Vous pouvez également nous écrire sur l'adresse email suivante mateteumf@hotmail.com. Ok, voilà, merci. Par exemple, tu as dit que tu as dit que transport na bino, ndenge balandi yango, siko tozongi ba moun déjà likamba ndenge koleka, aussi ça maloba nonde to kataki. Oui, to mane ko lobela TapTapSend, partenaire na biso ya siko tozui. Bien que premier transfert na yo mutako bénéficier na 5 $, mais ce qu'on continue ko tinda mbongo par le biais ya TapTapSend, on peut remarquer que azali moins cher que ba tout surtout auto yebi ya ba transfert d'argent. Baza vraiment moins cher. Okomona parce que bango baza na frais na bango ezali 0 €. Okofuta kaka mbongo oyo mutu oyo azo récupérer na Kinshasa o ba senga epuna. Mais za ba mbongo moko minime na futaki ngai par exemple na salaki 60 $. Na salaki 60 $, na futaki 0,98 €. Mais c'est bien quand c'est bien. Voilà. Donc pour nos web sabino, utilisons, téléchargeons déjà l'application TapTapSend avec notre code promo IMF, code de partenaire IMF. Parrainage. Au monake, mutuna kozana droit à 5 $ na Kinshasa. Voilà ce que je voulais dire. Merci, voilà, Isaki Yangwana pour les lots, vraiment, Balanda Diamanoir TV, Nengoyo qui toujours mboki avancé, Makamba boy soutenir. À tous Arano, aux anomona ma TTT. Mais aux Congolais, au côté, au badi kokota pour andeko, pour un mot de diamant na okota, pour un zapo andeko base de rappeler traitement pour aninte. Bisous to profiter de ce que vous avez bien. Bien sûr. To profiter nango, les amalamu to simana po Congwana et télé. Koko maka ba commentaire ma bête. Yo zarana rasubani ba osa émission yo ka koko maka ba commentaire ma bête. Non. Yaka kana mamba boye, o ezaki pour avancement ya RDC toujours. Topesi bino merci mingi ne boyaki pena na Diamanoir TV surtout to lingara bino mingi mama tike ba kongolo balandio ya mutuya moko so lingo yebisa bango balandio lelo bayoki yo même bana matete batunyo surtout o balandio lelo na Diamanoir TV oyisa bango nini bon bana matete na pesi bino mbote mingi na ndenge bolandi biso ne bandeli émission na ndenge tokomi na suka en tout cas ya mingi akolobisa te bino mo boyoki onesto utikoloba awa boya ebele boya ko adhérer na kata mitwel na biso en tout cas na tiki bino bambote na bino nyonso tout vraiment chargé bon titi et nous on aussi na ba membre de la IMF continue à faire confiance l'administration Evandiawa boza dessus et puis na lancé appel pathétique, la diaspora congolaise surtout de partout.
la soirée le 15 juillet 2023. Boya, bo approcher, bah surprise des alliés, te go dévoiler nos tout. Donc Boya, en tout cas merci, merci maman Gisèle Oumba, na Kenya. Donc voilà. Merci. Ce qui est secrétaire, après vice-président, après président, ce qui est secrétaire Malbani, tu vas dans la YouTube, toi Malbani, ouais, si. Eh bien, normalement, sur Malbani, tu vas pendant avant-dernier. Avant-dernier, d'accord. Merci, tu tiki stocké pas vice. Malobé pas na yo. Ba Congolais ba landi yo ba tali ba yoki. Mais tom suto tunaki tongo isango likambo. Bazo yoka. Bana kin bana Congo. Et c'est un mingi le lot monde na susito solo là. Depuis ma bonne na ko remercier bino ndengi bozita na bino. Libosa etando moke bolandi biso. Surtout Tokobe Tambela pour la soirée na biso le 15 juillet. Le 15 juillet kozala pour tous les kita makala etikala. Et kozala pour tous les mata makala etikala boskizenga monokozanga libwa ni kambute na jamano elega nango. Bazo yo. Tous les komata makala etikala. Nokolias akozala na Emelia tobosana kotanga itango to kotanga ba musicien akosepel sabino ndenge bokendaka libanda yepa kozala. Donc bozanga te ezali likambo mabele boya ko défendre territoire on est britannique. Ciao bambote o mabota mabino. Voilà, Maramé c'est Vanda Respano. Pour président lui tac mot de la fin on a to clôturer to kangimba la mort. Oui, tozobeta toujours mbela makasi na bana matetenyo surtout na bana mo amba na ba Kinois surtout donc Kinshasa Mobimba, Kinoise Kinshasa Mobimba pour la soirée Oyo UMF ezo salisa awana Momani na banlieue parisienne. Boya ebele, boya vraiment ebele parce que mbongwana yango muto sala ba projet mususu tozali nango et tozana besoin ya ba projet wana pe ezali pe soirée moko raconte il y a bana matete na bana ya ba commune mususu ils allaient vraiment très bien salwana étonda vraiment tolingi sal vraiment étonda et débordé na niveau mo ya osaka na ngote parce que bato nyo surtout o bako babeta musique ya solo bako zala mkolango ezali makuta no pop vient na biso popo lipa rozala. Il y a un abisso, les grands maestros Dino Vangu à Rosala, ou les alliés sûrs à Rosala, donc. Papa Noël. Belé, bakoya, musicien, monsieur se basa, musicien, oh, bazali surprise, surprise à soirée, to bombi bango, n'enge. Chargé à relations publiques à lobby parce que tu as mis à l'écofie à droite, tu as bombi à gauche. Parce que tu as mis surprise et ça. Tu vas au monde là, on coule. Moi, tu as bois qui est bien bon, bah il vit quoi aux ala, bah il y a cac. Mbote place bino bozali, boti kalamalamu, place bozali. Merci, na papa Edino, oazali na sima ya caméra. Merci na maman Gisèle. Merci. Téléphone les awa. On a quitté mon gongo là. Là, était au côté dans le quitté. On masenga déjà. Téléphone, il y a wapi rien. Téléphone ils ont défilé na c'est pour na vente à billets ma camion surtout et toi na coordonnateur na biso ya soirée parce que bon yem tazar au kamba de cordon ya soirée mignon surtout yem tazar au kamba yango. Et bazami satu mi balé bazalité to pesi ba bambo te place bazali kuna donc marni mbala na Eric Mabungu ba kokai koyate bon pesi pe trésorier na biso mbote atikali na ndaku Wilingombi en tout cas voilà kimi mamba mbongo likamute na kangi musala mute kangi donc na adjoint na ngai na ko bossa na été parce qu'il y a tchaka ngai point na makambo ebele LGA maître Firmin en tout cas mbote mingi yo kaka ba maître mais ah d'accord maman Isabelle maman na biso maman Isabelle maman Bibiri to yebié to zaka na yemba la ciment donc bon Chérie Daïzé merci na bango vice-président Vanden donc ba mbote na bino nyo surtout place bozali bana matete nyo surtout place bozali en tout cas IMF tobosani binote ba mbote ba vie chombe bango tout pesi ba mbote. Merci président Clotilde Bisso.
Nanyo Sotolobia, Tosuki Sinayo. En tout cas, maman Zizelumba, et c'est mingi, tu bandi comme ça yo, na sir, la deuxième fois, mais alimba la simia soukate. Ozo yamba biso ki toko makasi psika na yo awa. Na sir, to banda koyaka kaka awa, opesi biso déjà vaccin. Pona bana matete ba congolais nyoso esika nyoso bozwami. Toza na site na biso makambo nyoso tolobi na bino awa. www.mateteimf.com ils ont défilé awa botala bokota bomona makambo IMF ezo sala eza site na biso bana matete toza na rendez-vous une seule date eza le 15 juillet boya komona makambo oyo tokosala le 15 juillet soirée wana ezali ya bino epesameli biso nyonso to pona kosukisa maloba kaka na ndenge kaka tolobaka bana matete matete mérite mieux. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.